Najo ye bate. Likambo yo tope uti na makona. Tope na makolo ya nani najo ye bate. Na makona. Nani? Mona jo belle. Tina likambo najo ye bate. Mpe na lobi na yote. Tuna libota na yo. Saka bakona ngai uti na ngambo na yope. Ojo bumba bomoka. Yo shovandi shi familiari na yonge demande ba uchoki pe makambo yango uti na famille na bino. Ngai Dakwende tuba mambo za kukontrole te makambo za kuruba. Bota na ngai Félicien yo kwa yebi likambo te. Ngapene yebi likambo te. Deja maladi mwana kena alikana kubela. Betu bika. Betu nataka mambo yao na ba priere. Njambi zaba pourquoi mwana ya jali maladi. E noko bande kukanishira batu ke entere na familiari mesha fasho yake. Babu ajo bela na batamo. Soto lubinde tikindoki banani baba ndoki. Bino bamongo. Boni baba bande kona baso ya mai. Wana te bisondoki. Ba pêcheur bazala kabane. Jambe mungala ba chasseur bazali bane. Mungala yebi ko. Bino busokola kana mai bu kota kana mai okoti okakubima kuna. Ngando te wana. Wana ndoki. Pesera za moto ya bomakambisi. Sasera bomaka batoteka sa bomaka nyama. Bongo yomo ko mutakota na mai. Na motema. Jaru katoka kuna. Bonjour. Papa. Shari bia rokula buye. Yo likambo ni. Mwana zamala. Oyebi moto te atata likambo nini? To solula bantu pe bakate na biso likambo. Mwana zamala. Marija na zamongo ba ko bakota ka mai. Otenga mo sente. Otenga mo sente. Yo la teko musapite. Yo papa. Yo ya kanda ya mwana zoluba na longo le musapi. Yo yebi musapi yote. Papa. Mbesiri nyama. Ata yo moko. Mwana zamala. Yesu kanga bakaka familiari na ngamu tumeshala mwana fasho yayi. Eloko memi biso para bino ya mwana. Wana na solution. Oyoka yebiso. Bo ba menini. Bo problem ni. Bo ba menini. To kufanda tu sur la tête la police. Bojankiti. Yaka, bojankiti. Pere jo vancha bomba. Oye pona solution ya mwana na bino. Pere bojankiti. Wazobila we. Bojankiti. Wa mwashika mbali. Te ba collègue de service. Apa utala bina bo bishelo ya flamingo. Ndeba wote ya flamingo. Yo sola munga ngebi. Jambe masoko na jo yo kapasi na babu na ngai. To travailler na ba chinois. Alors toza na ba chinois ba savoir s'investir à quoi. Ba chinois va comprendre que ba congolais ba kufa trop na malade moko boya tina te. Ayebite mutu mbala moko beta ni ba kwa sai nini? Akufi. Ya ngosko ba sali centre na bango ya munene bazo traiter bato. N'importe quelle maladie, on a même moi na bino ba futa kambongo oui ou non te siko biso za nini papa traitement ndenge azoloba ndenge ndeko na azoloba d'abord ba examen ko ba baké mwana na zo benza ofele tango ko banda ko zwa traitement eza na ngona talo mosi ya likolote ya na ngoma moi moyen âge
mutaza maladi ye. Te abiki na ye déjà. Bon, nabenga ya ye na bango bafidisa mwa quelque chose pour que Fabrice Mola ya slogan cheka yende azali ya yale liboso obenga nani te monganga amona nisika tokosa papa problème ça se comprendre nano tout se comprendre biso to tika bino allez Fabrice jo adresse pesa adresse yo tika kopisa Fabrice Mola na ole bilo yo koyebisa ye te zela na ko expliquer na busa ni ndela libimba na adresse vingile to tika bino adresse sika centre ezali mais na état na moni jeune fille ajokoka ya malamu ezani ba médecin na biso à domicile bazali donc ceux qui malade ye moko ina ndako a traiter na ndako biso tozo ke no bango pour tous la malade nyonso be ofere te maman to se comprendre te eza boye parce que vous êtes des parents siko boye ka parole vous comprendre biso tende eza boye examen nyonso ba kosala examen général le malade alibanda na ya kati ofele c'est tant au résultat ko bima ya maladie na ye nde bino bo kosomba kaka bakisi esiko bakisi ya malamu eza nini to kotambwisa bino te okeno koluka kisi na maluko on mpasa mona kuna état comme grave non to zana pharmacie na biso kaka na hôpital ti mo bimisa résultat okemba la mort na pharmacie mama soke jali bongo en tout cas biso to kubimisa mbongo tuzana pesa mwana bongo nyonso biso to kosomba kisi ni règle na mona na ngai ba donc merci beaucoup les gars donc on va tout monde ya bon comprendre oya gari bo ja règle monsieur lobi na jobenga Fabrice Mola sikoyo baza nazaka na bana mibale oyo basungaka nga Fabrice Mola ya slogan cheka na boss Carlos Osvaldo ya mama Dieno Kamba naza kubianga sikoyo comme ça médecin le barozana na ba 13 beno kuiza mama dubale médecin mwana za maladi fo wa sala ni yo kwa yo kabia mukaya shato ali baka traitement babu vwana ngekimya ngekebike ba médecin me katuka Njambe na biro ngai na sambera oyo ngai na bondo fanya mama neza mama kanga mandeni yo makolo fungwa miboye simba nano mona na makolo kuna asiba yena makolo kaka ndenge to lishio mama problème déjà est résolu maladie na oyo est déjà guérison parce que ba minganga oyo wana baza ba minganga auti Chine et puis ils na chinois moko d'origine na congolais moko bango nde bazo traiter neti maladie oyo yazobela yo yebi yango te mais pas ya ba minganga na biso bakokotisa kaka na machine na ndako moko boye eza na machine bakomona maladie na ye nyonso ekobima nyonso na yango traitement neti examen na ye nyonso moko akofuta na ye mbongo te eza maladie nde ezopandisa ye non akobika na ye maladie nde ezopanza ye makolo boye akokanga na ye makolo Matini mwa oya na ndako awa kosoka omona nyonso esi na makolo kozonga tudwa muno kona pe kokanga mana kubanga ti bon ça c'est examen au filet et tant que résultat que nous avons fait nous bâti wana yunu ya onde bokosomba na pharmacie na biso examen au filet oui c'est au filet c'est ça que nous avons fait bino bosomba ka ba si bino chance maladie na nyonso za on a vie e batama et le bima na machine faut oser la montrer na ndenge ya zaboye il faut ka ba médecin ya il faut yana lutter médecin à domicile bayaka oui parce que la médecin à domicile oui papa papa oui biso maman kobanga te médecin yemo kazo na pourquoi okoko kanga makolo mokebo e papa maman biso tiki bino maman biso to kei docteur akoya lobi na 14 akoya ko traitement akoya pe na machine mais c'est comme ça zo kapé moto te na tonga za occupé te on dirait za moto ba ko la solution nango c'est bon papa maladi na moni comme Bonjour. Ni hao. Non, as un docteur chinois. Tout en collaboration et Congo-Chine.
la santé. Bon, on a la Chine, on a qui y est pour ailleurs au Bikisa Congolais, Nabiso Congolais, tous allés voir, tous en a si mal à Bango. Ni hao, c'est qui dans moi, combien de jours? Maladie à Bélier, ça dit déjà combien de jours, docteur chinois? Déjà une semaine en auto qui est 2 semaines. Là, il faut y kak. Car maladie quand il y a coupante, papa bisonne dans un million surtout il y a dans un monde. Pour maladie mobimba docteur, il y a coupante, na papa sont bien maladie quand il y a coupante, na coupante. You construis un chemin de vie. Tika wuta. Tika wuta. J'aime mathématique. Surtout ma colonne les okanga mati. Donc azola la bouika. Azola la kab okutu mukie. Eza dalé fo moi mi kaboy. Diminution des cuisses. Diminution des cuisses. Yela la kapaka juma. Ye papa nous la paka juma. Diminution des cuisses. Ye papa ni la paka diminution des cuisses. Yo ok na paka juma. Eh papa on te mama be. Eh papa. Mais ici si ota basi mingi paka juma 1000 francs. Donc nenge zaboye inutile ya docteur. Donc azana makasa moko wazo salisela. Nenge basi bazo sala mibali o bazo pesa. Donc eza apesa imbongo ya kokate to akimaki aller ofele ya ko basali ebo. Eza manana paka juma. Donc moi c'est mon na paka juma. Le chinois yebi nyoso boko ko na biso zo sala ebo. Fanga na mezo. Ah aussi sango. Non, oui, il y a un petit béton. Si on a ensemble. Si on a un petit béton, donc c'est qu'après ça, tu as un caté. Donc, à qui m'a dit, attends, c'est ici. Abi mon pono. Eh! Mama papa azana ndokinza. Ndio ya mabe. Ya mbeton. Yo sabi ndio. Impton na mopono. Oh, pembeni mai. Mon pono peka ba yo. Ozana. Ya mopono ya mabe. Yesa le linkoro. Yesa le linkoro. Ya mopono ya mabe. Mama boluka déjà $1000. Ah, toi aussi, ça me sala boluka déjà $1000. Kisi o kindo zongo sinu. Tikali kombeli ko matite zala na Congo teza Chine. Tikali muki za Chine. Tikali muki. Ah, dans Afrika. Afrika mo ne ba kudu ya ni ya vitrine ko zangi loko moko. Vitrine ya vitrine. Fukanga musilekete nyoka. Docteur. Fukanga musilekete nyoka. Musilekete nyoka. Musilekete azala loka nyoka. Tiens ina linzanza ko masadi ngenza ko masadi bali na kwanga donc c'est fini. Musilekete na nzanza ko misadi no ye na kwanga biki. Ye. Ah, libiki. Makasa longola ko. Yezaza. Wana za musale zo sala. Ezo longola ba. Yedo se yado. Bakache siya mo bika amulio. Bika e. Musilekete ali kwanga ko masadi. Kanaga muselekete. Mama, la personne la luka muselekete. Ala na konga. La mukono. Epoli. Ya mukono. Ya mukono epoli saka. Iza epoli. Yezande ici epoli. Quand je suis à bout des souffles, je me tourne vers toi, ma seule source. Même quand je perds le goût de vivre, en toi mon espoir s'y revive. Bon, je suis satisfait de la façon dont les colis sont arrivés, de la rapidité de la livraison aussi. C'est bien organisé. Je vois que c'est intact. Je pense qu'il y a lieu de féliciter l'intégrité de ceux qui se sont chargés du transport des 4 valises qui sont venues du Canada. Nga Maman Augustine, nazaka na Canada, na Ottawa.
En tout cas, totindaka biloko na biso pa papa Jimmy au deuxième fois. Biloko nange komaka bien très bien bino moko bozomona yango na ye kozwa yango na bana na ngai. Franchement na sepeli aza muta confiance otindi biloko na yo okozwa yango na ndenge esengeli. Aza muta lokuta te aliaka mbonga pamba te aliaka mutoki ya mutu te donc azosala musala na ye kitoko makasi. Merci beaucoup. Eno fwene tete mwa bantu. Musungi mona tika nano monga ngajira nano sika yoka mona ndinga koma bero kwa ligororo. Bonele mwana na butu ataka. Korofata kokoro mwaka. Ye meliki si bien te. Eh no ba bimisi kwa ruku. Mon melisa qui est bien. Obendengo pisaki mino. Bindenge tojo sa. Ya solo wa. Tata ye wana ti pe. Bon docteur azaka soka pesi traitement il faut vous mona changement kaka après. Jambelanga. Ameliki si bien te. Papa, maladie oyo ko bomba mwana. Ameriki si bien te. Yeli gurudu sali yeli gurudu. Yeli gorodo sala yo sala ye traitement bien te ye banda ganga ko na ligorodo. Tika matembele kwa. Oh singa matembeleti. Mais ba bisa bino ko bomona ko bomona bili ko bomona. Abe yango wana tojo. Ngai na jo. Kayena no boni na. Ozoyo ka shoya mapeka na e. Yo ka peso le sima na ngati. Mais papa to luka solution to traiter moi no. Solution siko yo na no kangena. Ni ho siko na to sai do. Ni ko so do to. Saido ya nini? Papa soki chinois si dia mo perdre moi no. Tena seperite. Ngasi maladi Maman, ngasa soki chinois si dia. Yo tsali sa mwana bana ganga ko do nga sepela na. Ngana lubate. Sinwa. Banki na yo kakati. Traitement pesi traitement bien te na lubate. Azali mwana mo. Chinois vanda na e. Bo pesa sombongo na biso to kini. Chinois vanda ko sa so salate. Yoka. Chinois abato pesa bino mbongo Shiri sana ni. Yo biteke mwana yo bimaki na mobali moko boy ayibaki mobali yona mbongo. Mobali yona ne mtakumisi yebo. Ya biso ni. Yo prophète. Olongo o traité comme la prophétisation. Di ko asenge ton so man. Zimbu imbu yo. Njimbo. Yo kasadi ya njimbo. Yo kancha mbongo. Mama. Mama izani. Nini wana? Ya biti lokola musekete ne boyende ni. Lokali seketa jo beta moto na libanga. Diadi. Tande comme si papa na ni voix boy. Ye la ye musekete. Comme tout juste. Bon mais ça va on dit. Merde. Docteur ben na ba yo liesa papa muselekete. C'est que ça va changer. Nini basi ko papa ndako motango akalo kwa muselekete. Mama, bango moto basimaki. Ye musekete na kufuto na kwa. Bosa gani na kwa? Yeli yango fufu masango. Papa bino mo baba ki kwa ko biso fufu ya masango kwa ngate. Bokozoni sa papa na mani bazaki. Papa betu sala faso yai. Lokola busali diyo ya musekete na ligogodo. Bino mo busala shwa. Bo bando bongisa na no nine. Bosoki bubongisi mutu te yo chinois yo moko koma crapaud. Yo modelo mandeka mwana azokita mutu boy. Yo okoma museketela mutu rouge yo moko. Akoza mutu conforme. Biso zonga ndako. Biso zonga. Museketa kufa boy. Papa. Tika bango bokende. Bobima. Tika mama le kati. Bali bakima. Yeli yango fufu. Yo bima. Yo kende. Okangiro pango. Na kangiri bango pango. Yo kende. Bojira. Bino kati bobima asanke botrete ba. Oko traite bato. Kende musala yeli. Aya kani yo papa. Aya msala yo bongisa ye. So bango moko papa. Yo to saba doke. So bango. Ngasa musala mana. So bango papa. So bango. Bokima mutu te bozalana. Tabati babesi bino bango. Ianja mutabesi bino. Ibili gogo musekete. Musekete chinois. Musekete chinois. Nani ibili gogo. Musekete chinois. Ligogo de son piqué. Musekete chinois. Musekete chinois. Tala. Père, bon ça va le bater. Yo ka fait. Yo ka. Papa yo.
Chinois lo balingana bien fiba te. Ba fiba buseleke. Bon fiba tika bon fiba ba fiba buseleke te bon fiba ba fiba fibi sabango ya. Fibi sabango. Bon fibe. Ba fiba. Ba on ta pese que. Asila na bango. Yoka chinois zo buselingana makana biso. Desco lo. Sale bashani. Vous êtes tous comme ça. Ouais, sale bochika. Quand je suis à bout des souffles, je me tourne vers toi, ma seule source. Même quand je perds le goût de vivre, en toi mon espoir s'y revive. Nombreux me jugent par l'apparence, ce que je dis, ce que je fais. Mais toi tu me connais depuis l'enfance. Tout ce que je vis, tout ce que je sais, je m'abandonne à toi, Seigneur.